Le jeune Pato Guardiola. Voilà, très chers amis d'Annie Bokombe Tsunami de la RD Congo Info.com, les sites le plus regardés partout dans le monde. Et tout le monde est d'accord. Voilà vraiment le lot de ces pelitoines et sengo. Babi vraiment ngal le lot vraiment dans un sengo mingi il y a qu'au déplacer. Donc na outil Panama. Tous les qui na Bruxelles le lot tout ça na katia Hollande. Bozo mona, nous mo bo mona car donc tout ça vraiment na katia Hollande. Babi siko tout ça na nani. Le lot na ko yamba nani na émission na nga ya qui est ouvert. Na kati Hollande to longwe Paris to ça Hollande bino bo mona na image le boss babi les boss on en royamba bino mo découvrir ayana nous comme ça bon mona les boss o babi to comprendre tes messages journalistes mais bato bazoloba o akomi sa père o babi am sukuta simbi moi biloko pour to comprendre donc il faut tout tenir ba question. Bon, à ça, on a quatre sap, so bon monien à l'attaque, dans la mission na yeba batala ka vraiment nous comprendre que mutuni na zai kolobela, babi les boss ni na zai kolobela. O azali ko sa barrage, azali ko tambola partout, même dans la France azali ko ya. Bato bazako bengisa na ba fête. Le stoki na se retrouver na mboko na Hollande, et zaponaye parce que ba bengisa ki eke pas bengisi ngabi non. Il faut ngape na zala. Na kati ya fête on a bon ce qu'on a présenté bino, les boss des boss et Maurice Premier. Donc balobi hein auti na mboka malili babi mboka na ba malili hein mais kala te peke na kala te na ozala kuna balobi le 29 na ozala kuna Maurice Premier babi les boss bonjour vraiment bonjour femme du patron d'accord et Okan babi c'est la femme du patron d'Annie Bokombe Tsunami donc la plus puissante yep c'est bisonnant to comprendre tout bandana biso to yebi ki la journaliste mais to comprendre que à chaque fois dans l'émission de éviter surtout ça l'émission moi il y a ça pour bien il faut pour l'exhibition de éviter surtout au BT sur Y3 ou bien il faut tout le monde appelle na C1 na ce qui peut éviter to bandana l'émission il y a qui journaliste ou bien to bandana marapasa vraiment merci avec beaucoup de respect ambassadrice de la presse congolaise, je te respecte beaucoup. Merci. Masolo Oyo Bandiango Kala, vous êtes très fidèle. Là, on a CP la Rana, vous êtes fidèle. Que ce soit les hauts et les bas, vous êtes toujours dans mon tunayo. Toujours. Vraiment, il y a un moment où on a bengi siyo. Vous avez une invitation parce qu'on respecte Angaï. Bilamba, na lobela Bilamba te avec respect au Bopé Sangaba en Scandinavie. Là, tu as bien parce que nous avons propriété, na Salamaba, à Japon, na Vandi, na Tokyo. Yokohama, Saitama, Kumamoto, Hiroshima, Tokyo, Kyoto. Navandi, na Yokohama, Kyoto, place Oyo, Masolo monte, où est allé bio et Salemaka. Donc, on a déjà, tu vas déjà na Yoji, dans une image de Hollanda, tu vas na Fumabao, Léon Mundelo appelle ça surtout Babilamba, il y a Yoji pour avoir un contrat. Donc au moins déjà na CP ça Yoji na ba émission na Lingala et Yoji abandi ko yokola donc yemoko abandi ko la Lingala donc banda so monika bloc et bini déjà c'est un contrat à 3 ans bati la ngai yango bloc na la taremo na ramite mais ezate que na sa père déjà la na tinda ba photo sur na lati na tinda ba photo bango ba utiliser mais na lobela bilamba te OK bah c'est bien mais ouais bah tout mi ba comment ekoloba ke ba vite comprendre raté ba ka ça ou musicien ou sa père mais bon nous soka ka izaka propriété de moi lobby bon tous en appel a dit l'ondolé babi mais c'est propre et puis les ba costume ba cravate ça na mo 1500 a dit l'ondolé na personne respect a dit l'ondolé ba gros bisous sans oublier la moi na Nzambe les grands prêtres César Ngadi Cléboana César Ngadi merci retrouvailles les bientôt donc yo ça ka poser c'est là la petite sœur azoya ndeka to sola s'il vous plaît naïbi ki yo vraiment ils émission na yo cœur ouvert to sola ba bloc la vérité na lingi na remercier César Ngadi parce que hasard vraiment la démocratie ba musu ba ngate azwa journaliste na yatinga bakutana patron musu peut-être talaraka mais aza sir na yo bien sûr oza ba bushaka yo te aza sir na yo yango ndimi ki to sala émission ya oza à l'aise et ça la bien vient nanga César Ngadi bana masolo kala miso peut-être totalaka yo pe na télévision na bamboka musu tozalaka lelo tozo sala ngo pesa na makila to sala ngo pe na Congo tangi classe na pote dans un contenu sur intégration et donc animation culturelle
nasala bamindele donc yango moni ke nazo continuer moti alelo. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup le grand prêtre Césangadi. D'ailleurs, ça que Vanaya, où on a en confiance du gars petit, petite sœur, des gars tout seul là qui. On peut regarder tout seul là, donc ils ont bon. Et puis c'est bisous en Norvège, kuna, bah émission dernier les kakabuza combien kuna. Est-ce que bateau à part site na yo Congo ya sika babie lengi o wapi. Est-ce que bateau mingi susu babaza kuna o baza na basite. Vraiment merci de Konangai à moi si respectera ma case femme du patron, une amie de la presse congolaise. Vraiment parce que vous avez rassir nayo na Scandinavie masola presse za la kate. Vraiment tous à la sincère tango ba kongo mikile bimi mikile mbaka même bouja ki me ba masola je bandaka ba radio kala. Ozoyeba avant ba makabuli no bandaka déjà makambu onisaka ba radio bato zo landa bina pourquoi vous faire participer bateau mais vous avez dans ba vidéo té mais des tout à la sincère tout ça na ba conflit vraiment tous réfléchir ba Yves na ba Jacques nde batomboli Congo mikili pour la reconnaissance c'est moi les arabia er moto buda pe baninga te net nga za rassembler la longue tant masolongo bandi to bi to ko tele mato tele mi pe na bandi masolo na Scandinavie mboka mukie to za na Norvège ba ko ba 1500 to za na Suède ba ko ba 3000 to za na Finlande ba ko ba 3500 to za na Danemark ba ko ba 2500 imaginez donc celle kaka Scandinavie ya pamba déjà France est l'équipe dans nombre na France tu as 65 000 Congolais basés na mikanda bon au basé na mikanda tu vas à combien auto biso dans la statistique ya parce que to lobaka makambo to taka mboka to zo na makambo zo kana mboka ana ceux qui va confirmer en Europe na France et partout va confirmer yo ceux va confirmer na Belgique va confirmer na Londres partout va confirmer yo on a banda masola Congo sika pourquoi Congo sika de vrai que Congo est sika bato bazala sika masolo pe ezala ya sika parce que tout le monde a que conflit avec tout kofinga na koswana mais Congolais réfléchissent tangi classe ça ne m'a pas délai pourquoi pas qu'on m'a idée wana pour ça va na yango to sali Congo ya sika et puis vision sali sa Congo masolo ngo banda ide mwana. Ah d'accord bon kuna ozaba journaliste ya sika na France ozaba journaliste ya Congo ya sika yebisa biso bozo mona ba film ra bien surtout na Paris moi si wana yebisa non qu'est-ce que l'ova donc autika yebi faut za fidèle na ko soko kima yo faut za la mère ki maté on a petite sœur propre makola ça nango ta ça nango et so bang sangai dans je remercier d'abord Ranger Smith ouais Simbi as cinéaste monene reconnu on ça ba clip minene botala kana ba grand musicien oui tango na pesa ki na bisimbi la ngale kyoyo tant agi abenga le biki azana na maboko ya kitoko na sepela ki atro Orange la remercier avec beaucoup de respect alors au moni masolo eza black te ba pakasaka la moko salicite non ba c'était bimi mais botala ndenge ko limwa bien comme à Facebook parce que nous avons Facebook nous ça masolo ils ont senga ba moyen alors na ba moyen wana biso na moi grâce na Scandinavie na na animation culturelle na ba mindele bomo na ba mindele bomo na bitsa ba mindele na na makambo na na moi soutien ya musala oyo donc balobi ma culture africaine faut qu'il y ait des dévotions na Scandinavie et puis dans le monde entier yo mo nazo voyager ba États-Unis na voyager ba Tokyo et puis nazo ya facilement na Paris na partout na ba journaliste presque partout mais na dessus parce que musala ngo zo beba so ba la kisoka 3 fois na vidéo au kanso yebi so ba bengo na téléphone na 100 personnes au kanso comme vedette après au moni que non si tu es dans C auquel le cassette selon yo eza likolo par contre tu ba musicien ko changer après c'est ba destination on pas voir qui pas JB après qui pas faire à la fin au place au kende sous donc il y a un problème dans ça nango alors na investir makasi na bureau na Stockholm na bureau na Suède beaucoup na Oslo beaucoup ya toujours invité bino to ça la route pi bango l'événement wana bozo ya vraiment limousine donc limousine américain na makasi ya Claudie Kouma pour ça de Claudie Kouma ça ma solo petit na ngai ça ma Claudie le jeune patron Mikolo Claudie Kouma publicité za ko ya akolela yo alors na banayi ma solo wana na tie ba moyen na tie ba journaliste partout. Alors je remercie un homme très sérieux, celui qu'on appelle 007 Patou Mombo. Patou Mombo 007, ndi aza assistant ngai, atangi masolo, aza licencié, tozo travailler na ye, azo kendikin dans 1 mois et demi, tozo kende ko investir, tozo tinda ba matériel, tozo pesa ba cadeau parce que to sali projet. Au moins yo comme vedette, yo comme vedette pour na nini.
mosala ngo eza pas c'est fouta vraiment té to sala ngo par amour. Tu fais ça par amour. On sala makambo sala ko vivaka. To ba mona ko propre na ba cuire aboyer. On sala est-ce que ça presse? Ça makambo boye. Mais presque on sala par amour pour na ko informer la diaspora. Botala ka biso fouta ka le côté. Gratuitement mais bozaka pour na critiquer talaye boye. Bon encourager ka biso, bon encourager ka bana basi. Oh bah ça la mabeto conseil bango to finga bango te. Donc là vraiment dans autre bêta c'était en tant que gendarme et la presse congolaise. Alors to bani masolo mon na loni na Finlande, na loni na Suède place au babenga ka DT na biso Eric Photo et film ko bimi kuna sika to benga original Elena et puis Edwige Mwana Suka. Sans oublier mutabanda ki masolo wana po azwa kizemi aboti to bengi Liliane Mundeka mobile ya tonto Bambalase moi ça tonto Bambalase et puis kuna Viber faut mo kinda Suède on est très mystique na nganda Viber et pas ya moi na donc étage à Suka masolo ezala kuna presse mondiale asimba masolo nde masolo mati makasi bango benganga partout nde toyebani. Ça fait 3 ans, si tu as suivi, ma casse c'était 10 000 par jour. Dans système, parce que tu as les cas, dans la formation pour détecter combien de personnes ont par jour, dans quel pays, dans le moment où ils posent la pose en attente, dans ça suivi plus en France. Si j'ai dit en France, pas mal tout le temps il classe. Alors tout ça 10 000 par jour, on a démontré dans une semaine, dans le site une semaine. Vous avez très suivi, hein? Bien sûr, oui. Là, ça nous a très suivi. Vous êtes troisième. Peut-être non, c'est que vous êtes troisième jusque-là. Très suivi. Tout ça déjà plus de 200 sites. Vous êtes troisième. Il y a diaspora. Ils sont aux États-Unis. Ils sont là partout. Vous êtes troisième. Ok. Et même vous voyez, si vous êtes aux premières, pour te peut-être. Vous êtes troisième. Vous êtes troisième. Vous démontrer. Mais là, vous démontrer que ça va passer. Mais vous démontrer que vous il va falloir commenter ni toko stopper en la Luxembourg pour passer les formations là. Alors il y a moyen na sali ONG fondation parce que na comme vedette na yeba na go respond na nini parce que na ngi ko sunga Congo na sali projet moto bengo vision sali sa Congo balobi ba chinois balobi place na leka balobi ke soko pesinga lipa na olia lobi na osengo lisusu mais la kisanga ndenge na koloba la kisanga na ozwa lipa ba pesa ba onzi ba pesa biloko ba chegi bazali parce que so konto kutaka mutu moko congolais doit changer nana ba projet nazo ke na ba mindele ezake ndeni pour l'accent mutaloba c'est-à-dire quoi tout ba chegi le pesa biloko olia to tuni oza capable ça ni so ça capacité to tangisi loko to pesa moyen suivi après 3 mois est-ce que botité donc former ba na menuiserie na l'agriculture na domaine nyonso donc ça là vraiment doit contact à miner on va vivre ça et puis sans oublier dans ce ça OK na minute to créer au babengango fonds social de la diaspora donc biso ba diaspora tout ce ka bindé ba investir té na fonds social to ça na 1000 € na yo avec avocat banque et garantie yo so biso ba miyibi banque mtofuta botie na banque na yo o komi actionnaire avec 1000 €. Actionnaire avec 1000 €, nous devons investir dans un tracteur. Donc, à 1000 € chaque 6 mois, nous avons ce qu'on appelle le comité directeur actionnaire sur le on est dans la 4, il faut faire on est dans la 4 parce que tant que nous avons des idées, il faut y avoir des idées. Et ça, c'est que il y a des idées, il y a des suggestions. Mais que Simba, parce que l'espoir est allé pour le Congo échanger. Alors, on dit que nous sommes dans la Kayangwana. Tout le monde a les jeunes partout parce que nous avons investi de gauche à droite, nous avons des idées, et moi que j'ai joué, et moi je Simba, de tous ceux qui ne sont pas libres. Inch'Allah, nous avons salake et Simba parce que nous avons des idées à Malamu, il y a Rosunga Batu, il y a Rosunga Mboka, il y a Rosunga Bande qu'on a biso, baza ko souffrir, au bazar au monde a pas si nous avons bâti kakaete, nous avons pambola toujours, au monde a fait battu sous souper par Robi Makarawana, qui est aider. Vraiment, on a ces pélimini vraiment, qu'on y a vraiment. Les amba liboso une émission dans laquelle on va babi tous vraiment dans quatre dans place to qui fête to qui to tout le monde va 5 fêtes wa animation de India wa émission na baba prêtre wa to moni vraiment babi donc danger donc babi sur écouter na batu mususu donc vient échanger na invité quoi donc voilà na remercie yo na invité mon bambota souka pour to clôturer émission vraiment Tinami avec respect continue et là on a ta bazo finga Salam na yo. Merci. Mais il faut pas oyeba pourquoi ba fingi pour o me peut changer ça la bien. Peut-être ça qu'on a parfait peut-être. Pour finga mususu peut ko aider mon ta changer. Mais ça m'a bête pour non quitter ça ko détruire mon
Moi, je compte na kofinga et puis boluka ko changer kozala kitoko. Mais na yebisa ko koza maman sœur na bango koza ka ba petite sœur. Bengi saka bango, sang saka bango. Ça ta eloko ba ya ba fille wana sang saka bango. To ko soutenir na ko tsa ba moyen. OK, problème ezali même avec ça le 22. Yo le 22. O bi ke to bota ma jour moko to yeba ki to bota ma jour moko na c'est impossible. To yeba ki dans le 22 to ça le logo moko pour to se faire ça. Donc total là bon total là car il faut to ben ça ba journaliste. Babasi baleki na biso nyoso wana to bengisa badi londolé vraiment le grand prêtre ça qui ça le 22 mais na biso ko capacité to meka to tchangata le 22 to tchangata après le 22 c'est le mois ça to mal même jour même date est-ce qu'on imagine je vois ça pas moi je quand malanga neni ngapa malanga neni yo quand malanga yo quand que to bota en tout cas nzamba sala makambo nae nzamba kusanisa ba pamba te so kusanisa bino nzela c'est que likambo ya bien ezali peut-être makambo ekokende toujours liboso donc na pesa mo bambote parce que aux actes suivi na pesa mo bambote na ba prêtre ya Oslo na banini pa yeme picho pacho de Norway picho pacho soda likonko na Norvège picho pacho de Norway bionde picho pacho na leli et puis Blaise Alingi café nord de la Norvège moi na skolaka amelaka na milikiko donc Blaise Alingi café nord de la Norvège en tout cas on a otala trésor les millions jeunes oui très misi au sepela kuna ba za ba cash alors to moni sous Claudie Kouma soirée originale les ali koya to moni ay kebi tunanga kebi papi kanda vieux Bob na pesi mino ba mbote ya trop ça ba kombo meki marata to tsala musala ba kombo ya kebele na côté na Suède pona komona Prince Monzale na moni lisusu niota mapangi na moni kuna akuna matata na moni na lisusu DT et puis original Elena Edwige Mwana Souka Anderson Faye grand ses doigts et puis na kati ya ba Finlande zomona Charles Poit de Finlande et puis Kitwa responsable numéro 2 à Congo ya Sika Yemei 007 Patou Mombo bama ba kombo eze belé mona ta sœur na nga ya mwana oyo ya mboka oyo na kombo ya Claudia na benga ga toujours asala ka émission Congo solo la mungwa kitoko ba mboto no bersekta na yangwana et puis lisusu batu nyonso balinga biso na Congo Sika na Amérique na Londres partout ba mboto na bino place bozali mwana oyo azoya na moto mikolo ya simbami et pas etinami babenga na kombo ya Kristalova babitwe to soka tshaba aningi saka soka bibe baninga naka mwana wana ninga na bomona pour ça la mystique merci vraiment pour l'émission na yo. OK d'accord merci à tout le monde merci na bande konyo so balandra biso balandra ngana ba balinganga te na ba obalinganga vraiment sepelaka na bino kaka vraiment bozali kitoko wapi balobi bino nyonso na lingi bino babi oyo na oyo ekokani te matika songo na kati ya Kinshasa babi elonga babi journaliste na biso ya Bulgarie elonga babi tokosani yo te par gros bisous à toi mon vieux César Ngadi vraiment babi le grand prêtre César Ngadi Maya Sika na bosani yo te na kati ya Kin babi événement ezali très bientôt le 28 novembre oyo toko célébrer anniversaire ya mémoire ya maman Abeti Masikine koza na grand hôtel vraiment ngam na wanyango na ba journaliste na biso ya Kinshasa to sangana rande to zaka biso nyonso elongo na pesi bande ko nyonso bote picho palcho asota likongo na kata Norvège yo na bossa na nganote Adi Londolé babi le seul code qui nous reste c'est ya Willy Moucheni babi comme peu code mondial babi ya Willy solo lande ya didi ki noni na bossa nyote donc na zoya yo bi ma solo je sais kindu dit donc bande ko nyonso balandara biso vraiment na pesi ba gros bisous Ginseka Rachidi Tima na kati ya Boston vraiment on a bossani yote Sami Dombasi le Goga gros bisous à tout le monde restez toujours connectés sur votre site rdecongoinfo.com babi c'est le meilleur ciao kitoko lile